Salut à vous tous, fidèles de AMTV. Je suis en direct de l'aéroport international de Chili, Kinshasa, pour l'Unions journaliste de Kinshasa. Motende konanga en tout cas on a remercié pena ba journaliste nyonso ya Mangala. Reprendre parce que baloba nini bato ya Mangala basalaka bato. Jamais mutu na français awa asali mutu mo pa mati likolo. Zara biso bato ya Mangala tozui après to sali nini bato ya français ba ko récupérer. Eliezer Tambwe aza mutu ateka makala te, Eliezer ateka ndunda te, Eliezer apona ko défendre le peuple congolais. Yango lelo boyoka ki keno malaise o ezwaki ye atake représentateur ba villageois nyonso. On se reprend parce que ba Eliezer ba pasteur wa Kabundu Alessa ba memangambo. Pour Walesa soka bimi na droite na gauche ba lobi keno c'est un villageois azoya ko apprendre bisonini. Lelo nga epenge Fofana ça n'a rien. Mais le resalinga plaisir na zoya ko yamba vie motabisi mutuka na e blindé. Nataka ape mbikate ma cause ya ko défendre mboka. Yango nazo remercier ba panzi sango tango mona mboka Eliezer azaki na malaise botiki bisote ngai na banaki ko leka partout lelo boye bozimbongo te mais boye ko latala kanon Eliezer Tambwe a défendre tout le monde même ba parti politique lelo nazo réclamer kutu ba opesa badim parce que Eliezer a seku sa bato boyebi moto ake pa Joseph Kabila akomo l'occasion nge pas Félix o Félix nani Tshisekedi wa Mulumba o lelo akufi. Mais Tshisekedi babo tami belé Eliezer Tambwe akufaka na poison mais ça sengo parce que azui moi ça mutute abotoli pe pala mutute ke basala mabe ma cause ya ko défendre président de la République o ya lelo papa Congo mobimba parce que Eliezer azui poison na est. Vous avez point tango ba kendaki na campagne ba komaki na benité mais tango ba kena beni retourna ye nde malaise wana ezuye akei pona soin. Mais là, on a aussi. Les accueils moko. Akenaki d'abord, c'est là l'homme propose et Dieu dispose. Akenaki pour un retour, bazon en ebembe et tient Tshisekedi. Mais Mundele Atali à l'obini. Eliezer face à la 2 mois de 1 semaine. Eliezer batous ba pour collaboration na mir. Ce qui mboule beti chwe longwe. Au Kenya l'Assemblée nationale, au vote Lwanini. Au bima député na Lukunga. Lukunga eza gaya au sakanati. Au Salanini, peine assemblée, au Fandana Banani, Eliezer député national, ma collègue Nae Banani, Molière, numéro 1 à Lukunga. Au Tali Motowa Christelle, moi na moi si, oh lelo na tamouke, ma côté si loi, il y a droit de l'homme. Joseph Kabila, c'est le gaz à rouge, il y a bleu, il y a noir, il y a une qualité tout. Mais, le loi avec le droit de l'homme, au Christelle, à côté de l'Assemblée, Eliezer Tambwe lelo a pesi bato courage a pesi mutu telema loba ata bazo boma ata okokufa lelo rosi akufati mais mona ki na paye du peuple e bembe a rosi ko inase mais mona mboka Eliezer penda akiti Eliezer a salé belé tozaki na Notre-Dame papa ya rosi na mama ya rosi babi kenon to kokotaka na mutuka mona mboka Eliezer o azo luka polémique ta polémique si là lelo bato ngende poto na musala ndenge zolobela mboka okosutuka lobi keno na futeli yo makambo tu voyager mais bisa keno wera me maona sac jiba me maona sac wera kutuyema mo luka servir mboka wazai candidat député na Kikwiti député provincial na Kimanteki mazuite na biki na 2023 akozwa yango na nga na ko remercier bino mwana mboka Eliezer boyebi ke alobaka azana ba document na ye o ake kozwa soin yango bozo mona bato ba JFM service ba Richard Pangi, ba Mama Pauline, bino ba panzi sango. Ngai nazo remercier bino, pourtant tozali na combat ya vérité. Ezali ka bato ya bo. Bato ya ba jipe bazala te. Tango tozali limité na Félix Tshisekedi. Au moins ka bato ka ya boy. Lelo Félix za na présidence. Toza fier que génération oyo koza génération moko e ko leka persité. Mwana mboka Eliezer lobby na bi ki a communiquer, a kobimisa ba document oyo kenon azaki empoisonné oyo azui poison yo moto o lukaki to sala combat à cage Eliezer azonyi mboka mi bimisa le muso Eliezer ko répondre au te mais JFM service et moi ko répondre so ki kenon moto a roluwa to sala face
bino bapanzisango boye boko manifester Eliezer d'ici là azobima to juger azala pe muketi matonda azokwesa bato ya minene oyo pande yango ngai eloko na kopesa ni lokola merci ezate pe tozo remercier diaspora oyo bazuye pendant 2 mois balembi ete soki pe yo pe likambo ezuyo bango pe bakozwa yo toujours bakoede biso merci Mbote papa Mbote lelo toza en direct ya aéroport international ya Njili lelo eza bongo arrivé à mwana mboka kolo lopango ndeko Eliezer. Est-il vrai que ndeko Eliezer azaki empoisonné akende kozwa ba soins médicaux yango azaki absent azaki libanda mboka pendant ba temps ebele message nini o kopesa na bandeko ba Holanda biso par rapport à événement lilo message événement liboso ezabu mo mondi na vandi nati B50 alati IDPS hein na représenté IDPS je suis de l'IDPS mais na yé na compte JFM service l'agence de fret maritime agence o Eliezer ayebi batu bayebi na comme Eliezer na représenté yango to ba Eliezer aki malade aye pesi longo na nzambe azui liwate azongeli biso lobana baka moko esaki boyike oyo asalaki nzambe alimbisa yo asalaki oyo to abato hein to abato tango mususu bolamu na ye ntomonaki mabe yango basaki mabe abeka ke o asaki mabe nzambe alimbisa ye tozela ya koma si tout le temps. Merci. Oui, Mbote mon frère. Oui, je crois que les événements moko ya makasi ya monene oyo ba congolais ba kinois en général ba ye ko yamba lisusu mwana mboka elombe mwana kolo lopango oyo a confirmé réellement kaza mwana kolo lopango Eliezer Tambwe. Donc nde ya mwana to yawa pona ko yamba ndeko na biso Eliezer Tambwe oyo azalaki atteint oyo azalaki vraiment attaqué na likambo etali poison pendant 2 mois et 1 semaine asali na libanda mais lelo tozoya ko yamba ye na esengo nyonso bino moko boso mona lolenge nini mobilisation eza ya makasi lolenge nini bato basangani pona ko yamba mwana mboka aye ako continuer lutte na ye ako continuer bitumba oyo abandaka depuis na tango difficultés aki makasi abundi bitumba pendant na tango oyo ezali ke omeki koloba bakangi yo omeki ko sala boye babomi osali boye batie boye mais ye alembaki ta zonga ki simate to bunda babitumba mais tolobi boye Eliezer azoya mbutu ebandi mbutu ya jete ebandi donc tolobi tango Eliezer azoya ezaka te aye po avanda na parlement lokwa toyebi batu misu bakotaka na ba parlement wana bavandi ti babimi totikala oyoka bango te totikala mona bango te pourquoi parce que parlement ngo epesa mela pe batu bamisu bakota kaka na mwa ba occasion na baloyenge moko boye bakoti lokwa bato boyebi wana o moye totanga bako parce que tokosala ba publicité na bango te a tokolobela Fati tokolobela Eliezer Tambwe mais tokolobela batu lokwa ba wana te o toyebi bango bota na ba Delvo hein toyebi ti hein toyebi bato bazala komema basaki politique eza misiki te politique eza misiki te Zakari ou pas na kotanga kombo na été donc il représente rien parce que Zaki mutamema basaki naza représentant ya force tipogia IDPS Ngaba inter président na ngamo katonga za représentant na Ngaba na ye koto pourquoi pour na yebi valeur ya muto nga na yeli na yebi valeur ya muto na yeli pourquoi azanani ngana obenga ye lokwa ngana obenga monument vivant pe na obenga ye héros national vivant na prince mobimba mutaleki Eliezer Tambwe azate soki na yawa eza pona sentiment te na ye pona mbongo te ke bapesinga mbongo na louer mutuka na ye non na yebi valeur ya muto oyo soki na obi ke IDPS soki lelo to banana Eliezer na RNTV te avant RNTV Eliezer banda oyede ba lit na biso na IDPS to comme na RNTV Eliezer ayede biso makasi c'est-à-dire que les seuls députés oyo aza eli est-ce que toyebi base o toyebi ke o ba misi bango ba député na makasi mais il belo le BT mais Eliezer toye apo les seuls députés o auti poto ko se soigner corps na ye aye biso to longwe ba charge na biso kwa force du progrès ya IDPS to longwe ba ndaku na biso to tiki ba ndaku na tiki ndaku na ngai
na defi soso na ngai na tiki na ndaku na toxi yango te mais na yo ya Eliezer écoutez très cher déjà pour du progrès et à Rolanda yo il faut ayer ba valeur na yo il faut ayer ba valeur à vie na yo ça va. Bonjour. Tene kozela ndeko Eliezer Tambwe po charma. Alors, membre de famille, tout caca. Te, membre de famille. Oui. Na sepelaka na musala na ye. Et puis RP nazalaki mboka libanda. RP na bungisa ba dossier na ngai nyoso. Ye muto asalaki effort pour nazwa lisusu ba dossier na ngana pour na zonga na mboka. Oui. Ah, esalanga passe makasi. Na landiango na internet, YouTube, mingi na kota YouTube. Esalanga passe vraiment makasi ngabi oh. Poison les sous euti wapi. Ana mitungisa mi makasi parce que aza muto azo aider ba congolais ebele et puis musala pe asalara. Eza bien quoi. Donc esalanga passe de ma part. Ok, merci beaucoup.
café. Ngai. Na déplacé inde. Na yoti café. Ça la sentir de progression sentir. Honorable Makolo, honorable Makolo, honorable Kota dans le cas, honorable Kota dans le cas.